Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. Sila Bisalo, mwana nzambe. Trouble koti makasi na kan ya banguna. Tourbillon. Eh! Nazo expliquer bino mukie. Sinon te bo comprendre te. Modèle nazo seka lobi wow. Oh pena bible lobi Tu dresses une table en face de mes adversaires. Tu oins ma tête, ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Et pardon. Live au nom de la bino. Ezali. Live ya tribunal. Aza ko expliquer. Ndenge. Karina ye na acte de naissance ya lokuta. Na live oyo ba mama o babota na Belgique baza. Moko kuta kotaki alakisi acte de naissance ya original na live oyo. Kaka na live oyo nayebaki te batie live mosusu mama ba Karine nzoka mataki na live a GG. Pona ye aomona makambo mwana asalaki te. Aomona kaka alobi bazo atake ye. Ebongo ndenge basaboli ye kuna somo. Epesi nga na mawa po nga alinga makambo apara te. Mais siko ma problème eza que bana Karina osala mabe mama na bango aolobaki baobundisa mwana po mwana aza na ba bénédiction ebele. Mais mwana aofinga ba mama bato mosusu. Ah, Bible moko lobi c'est que l'homme aura semé, il moissonnera aussi. Na live o mama ba Karina mataki ba finga ki mama ba Ken Piana. Par conséquent, en conséquence il y a live o Ken Piana mataki naza nango pe awa. O Ken Piana abandai ko expliquer makambo ansi alobela ndenge nini salima bakosa mwana. Eish. Ah, makambo yo les troubles. Trouble koti ya makasi na ebi moto ezopele. Il paraît Maba Karina asambelaki na live asambe na panel asambeli. Na ebisi bilo nzamba za mutema munene. Eza la musicien mo wayemba lobi le bon Dieu est une femme. Évite musicien wayemba de nani po. Po makambo mosusu toyelaka nzambe nayebi te nzambe aza mpenza le bon Dieu po oyo nazomona trouble koti tellement que na mama zebataki mwana ni moko moto azalaki na réseau te. Mama bosani ke mwana moto abandaki retour eza moto bakoma osambela na bapanel. Ah non, likambo eza leso makasi. Il faut toyekola koeduke bana biso to apprendre bango mabe na malamu. Maba Karina matina live azosambela. Non. Naotela bino ngo na banda na live bomona oyo. Soki bosisi onde bokota na live ya Ken Piana. Po ya Ken Piana eza ya lobi oyo nazi onde eza ya lelo. Oyo kaka to di jour. Nga bakambo na okena ope ati na suka. En tout cas na otika ngo te pike bobo sana te ba date na biso ezali. Makambo na biso eza penda très kitoko. Elo toza ata na problème moko te. Toza na silence nzambe ka ye moko azobundela so kaka.
Non. Si là. Oh, bah, soko zo ndimela nzambe no te meka yanga. Yanga a répondaka. Yo zalaka kimia. Coucou à tous les Nélachou, les Nélakeurs, les Nélalove, bienvenue à tous mes nouveaux abonnés. Suivez la vidéo, moi également, je suis avec vous, suivez. Mawe Karine Mokonji. Hein? Alors, kuta yemo kwa yebi esika ke ko bekisa biloko wana. Ayebi yango bien esika ni basaleli biloko. Na yeba que c'est grave hein. Biloko ba sali c'est grave. Parce que tant où y a hôtel ma devant le tribunal de ozala yemo ko hein. Et ko kuta ye hein. Ezala raté biloko ça ya zo mona oka game ya réseaux sociaux. Mais ba belge bazara bazama tate italien. Bazemi ne yango ya banda ko lata. Mais oui, bazem eza lokuta parce que bazem yango kaka soko tali mususu tatouage ya mukongo ebima te. Mususu tatouage ebima. Alors là tadi ba biloko alataka na ye hein. Ah, ndaka pa ko la beurre de karité na zemi na ye. Beurre de karité ezo kwea na libumu tala. Libuma plastique tala. Ye moka zemi ka ya Arieta me bazemi na ye zemi na ye eza normal. Na libumu ya baby shower. Libuma ya baby shower hein. Libuma baby shower ya mabolin. Ya Karine hein. Libuma baby shower eza lokola ate lokola likonga hein. Karine ya Mirinda. La famille bo tapoter photo ane signala live ya bo tapoter. Karine ya pepe. Yo mama ozolo baket. Yo mama ozo batoke ko funda ngai lelo soki mutu moko atelemi azo harceler mwana na nga. Na ko tinda mwana ke ko funda ngai te ngande na ko kende ko funda mutu wana pona prouver que maternité wana nga na kosa ki te mwana na nga na bimisa ki na sa makolo. Aye maman faut arrêter vous les Congolais. Il faut arrêter les bêtises. Bota libuma Karine bota libumu. Bomoni libumu wa. Karine ana 5 mabumu différents kana zema Arieta. 5 mabumu différents. Libuma Karine so pe moka teka ngo crayon tala libumu. Karine ana 5 mabumu différents. Tala libuma Karine. Tala libumu. Libumu na emoko ana 5 mabumu différents. Tant pas kendaki tant pe Karine akei et pas mama Malou Bomboka libumune ki sous couleur mususu zemi na yemo tanga sela ki soki baby shower na so pe photo shoot babe en photo shooting soki nini Chebeka si bonsoir bomoni libuma Karine mususu kota zo sala ka zema Arieta mwanoyo zema Karine kuna ezaki boy Karine Mokonji na zemi na zo pakola beurre de karité na libumu beurre de karité zo sieta tala libumu sunde mususu tala sie tala Poza plastique yango ezoko tala non mona makamba boete tala libumu différent tokende pa na photo mama Malou Bomboka Karine ana 5 mabumu différent 5 mabumu ba signaler live bo tapoter Karine oro signaler live ndenge nini ba mama ozina 5 mabumu différents mabumu na wana eza différent Karine ozina 5 mabumu différents mabumu na eza différent libumu na eza différent Karine Sarah zana na bloqué zo finga batu maboma zana na bloqué onana Zemi ya AliExpress. Wapi muta finga biso maboma na bloqué. Zana open a zuye afinga biso ba mama bazoba. Ya za mutamayele maye kotala bazoba. Zana na bloqué na batu oyo. Batu oyo bazo finga. Zela. Zana bloqué na nango susu afingi biso maboma yeyo. Afingi biso to bloqué bango. La famille bo tapoter. Karine na biboye. Boze na luka batu basignala ba live bo patienter na bloqué bango. Bato bayaka ko signaler ba live. Ngalo na mona makamba boete. Karine
okomi lokola ndumba ba live ozomata partout kofingaka batu Karine na bien yango rage yango ya nini yango yo komi nango yo ozaka na charisme okomi komata na ba live par-ci par-là mataka ba live Karine azomata ba live nyonso atindi ba makangu ne baya kosignale live nazo bloqué kaka na bloqué ba signale live ya bandeko po bo tapoter na bino te ngai pe nazo bloqué ba faux compte nyonso yo o baye kosignale live na bloqué bango a partir ya telefone o mususu nayeba ba compte yaka kosignale ba live nazo bloqué kaka yo moko bato bafai na bango oye na acte de naissance ya mabe omati pa MK na fier nyonso oye kolakisa sikoyo baloba acte de naissance yo na kozwa wapi merci mutawacha ba Rose acte de naissance yo na kozwa wapi baloba ke mwana za yanga te acte de naissance yo na kozwa wapi kasi ba mama Belgique babi obota te po bango acte de naissance oza mutu liboso la seule mutu oyo obota na Belgique oza na enfant douteuse Karine Mokonji enfant douteuse oboti enfant douteuse na Belgique oboti mwana o baninga bawa mwa mobali na bakoseleke mwana mwa mobali wana bakoseleke mwana meno na mona te mama mwana mwasi aboti omemi libumume oza na enfant douteuse bandeko makambo eza somo Karine aza na enfant douteuse Karine aza na enfant douteuse bandeko obi makambo nga mochi nazo fanda comment se fait-il mwana mwasi ba communauté ezoboya ndeko mwasi abota communauté ezoboya ndeko mwasi abota ata Karine abeli liboma chi Karine abeli liboma komi lokwa muta liboma mayele sili mbolina mayele sili ye azokoka lisusu te mbolina na oloba vérité die me voix nga na banda ondimaka mbolina bota na ye na banda kondimaka mbolina abota la famille mais kaka tangu na ye komona acte de naissance namoni esalinga njoto malili nakoki likamba acte de naissance oyo te mbolina Karine en tout cas acte de naissance oyo yaki nango Karine esopi yo acte de naissance esopi yo il fallait otika noka bato na keske se bato nde bafandaki na bango wana abota te mwana za te mais osali bêtise Karine il ne fallait pas oya na acte de naissance wana epesi su bato bamono su ndenge hôpital oyo osali échographie obike hôpital wana soki kombo na soki nani wana hôpital wana ekangama depuis 2019 mais yo basalaki échographie kuna na 2022 hôpital ekangama depuis 2019 mais yo échographie basalaki yango kuna yela bato ba argument est-ce que makamba kofinga eza wana être formidable bonsoir makambo nini nango eza na Karine yo komo finga bato boye okomi komatamata na ba live omoni Manuela kitoka fungo live okepa Manuela omoni Sarah fungo live okepa Sarah tola donc yo na charisme ozara na Karine Mokonji osuki eloko eza wana oyebi ke vérité obota te yango wana okomi komatamata na ba live yo oza mutu komata na live a Sarah tola yo yo oza mutu komata na live a Sarah tola yo pende ozana yo oza mutu penda oke komata na ba live a Sarah Sarah tola utu ko finga mama na o akala mingi te Sarah tola fingi mama na o Sarah tola fingi yo awa afingi na mwana na o bota yo pende oza mutu ke matna ba live a Sarah tola en tout cas mokilo eza compliqué boka musanga yo na Sarah bozo kamusanga yo na Sarah tola modeli Sarah tola utu ko papa yo awa okomi na suka yango wana okomi kokene pa mutu nyonso Sarah tola linga kote Karine Sarah alingaka yo te ndo omoni wana Sarah alingaka yo te la famille botapote Karine pour ton information clinique Antoine asalaki échographie na clinique Antoine
babi clinique Antoine ekangama déjà clinique Antoine wana babi ekangama depuis 2019 ngai te bato balobi bata Belgique biloko nyonso siko Karine biloko nyonso otia bata Belgique ba reconnaître yango bata Belgique so bamoni ka atie eloko bakena Belgique bakena nani na neloko ni na Google babet oh mais hôpital ekangama ezalaka sous tete ngai te bata Belgique ngai te o bata Belgique mutu baosala ye musala wana bata Belgique bakangi ndoki so bamoni ka Karine atie eloko babi eloko oyo esi ekangama kala ezalaka sous te insistaka lisusu te ye moko mutu azoya na bamakambo ne ye moko ndoki ya vi na ye Karine ye moko aza kose contredit na bamakambo belé bonsoir bombe siko biso bata mokili toloba ni bana mama toloba nini tokoloba nini boloba na logique des choses na makambo biso toloba nini tokoloba nini na makambo lelo na tongo alamukeli Evi Kikuli alamukeli Evi azo finga Evi Kikuli Evi aya koloba vérité babota bongo ekomi na makasi Evi yango zoba no kakati ochu ko finga Evi ochu ko finga mama Evi akokufa kamite na cancer ochu ko finga mama Evi eza yote muto ochu ko sukola mama Evi Kikuli yo ibi on teke ba mibali balinga ba mama makasi bana mibali balingaka ba mama bango makasi jete Karine ochu ko finga mama Evi donc Evi nenga zawana Evi ndenga zawana zayo na bloqué soki like zayo na bloqué donc Evi Kikuli ndenga zawana alala lamuki ayepe azwi kiti Evi bandeko mwana wana bozo finga aza mwana nanga Karine Evi oyate et puis Karine pour ton information il faut apprendre ya ko respecter Evi oyoki Evi Kikuli ndenga zabongo Evi akoma homme marié tika na nouvelle Evi Kimia ochi ko finga mama na Ken Piana awachi ma Charlotte mama ya Karine Mokonji ma Charlotte moko pesa nzoto kilo mama Charlotte nga mona lingana asu ko fingo te mais ma Charlotte makambo salaka ce n'est pas bien ma Charlotte yo mamo andoki oyo o matina live à Géraldine ma Charlotte o matina live à Géraldine botala ndoki ya mamo oyo akiko te ya kuna ya live à Géraldine tokoki kondimate satana détruire biso. Nous connaissons que période où toza nango biso toza na kati na bénédiction toza ko kende na kati na gloire na nzambe mama akiko matina live à Géraldine akiko te ya bato kuna je vous demande oui ou non. Oui maman. Maintenant le diable il est risé. Ayaka pona na Jean 10 tanga nano oyebi nini bozela nanu kaka live tango Karine asisi kofinga Evi na même live bozela Karine asisi kofinga Evi mama bangwa machi aye koteya bozela awa Karine afinga Evi bozela boyoka na même live zela bato ba ko sele mambu asolola na bango alo bana bango ke bo finga na bino Karine bo finga pe mwana kwa na nga papa irresponsable na live ba signaler bo finga na bino ye na mwana na ye bo cha kombo na ngate po ba cha kombo ne amona te pona mwana na ye aya ko défendre a ko kate mais soki ça a défendre c'est pour abalala na 3 coups amataka live mba merci fille Sibiti bo tapoter live za signaler tala mais je na maîtrise je mais so yelo makasi era omona pe mais la pire esprit et déjà ça maman na faux esprit moi na yo ezaza zoba moni mutu te ya ba baby ça ba servi bakali ngara mami pimba nani wana Evi bakali ba lokai nalo ba lokai Evi oh boni boy chercher akora ko affronter makambo te ya mami aza yuma te aza yuma te eza mutu ba baby saye omoni mutu se ba baby so ba longoli o mayele otikeno mulai lo kwa kizengi mayele na mutu eza te
Donc mutu normal ya mami. Biso nyonso to akata mitu. Mais mutu normal otala ke o ngana Karine to zakate o eze su mambo Karine te ko mambo makila nanga. Donc mambo makila e bo yoka isi ti ya solo la na ba lashu. Si ba lashu ba finga mwana. Ayoka te. Eza ke mutu de aba loka etane ti mutazo telingana na Suisse na midi bazana na Brest kazo vande pa bat. Atomola na salon ba masana yi. Walo kute. Omo na mutu 17 ans na poto. Akende ki sosa na visa nini mukande zate mwasi na ya confirmé azate bakati ote mama de la na GG na idée ki manga a se retrouver na bana 4 maman Awa na même live esika zo finga eviki kuli mama bango yeko mata. On ne peut pas se laisser. Boyoka. Tokoki kondimate satan. Même live oyo Karine azo finga evi, bakali azo finga evi kizengi, Géraldine azo finga evi, mama bango na même live ayo kote ya bato. On ne peut pas se laisser. Tokoki kondimate satan a détruire biso. Nous connaissons que période où toza nango biso toza na kati na bénédiction. Toza ko kende na kati na gloire na Nzambe, oui ou non? Je vous demande, oui ou non? Oui, maman. Maintenant, le diable, il est risé. Le diable, il est risé. Na Jean 10, tanganano, balobini. Maman est ôté à ma fille à Rando. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je ne suis venu afin que les brebis ayant la vie et lesquels soient dans l'abondance. Na live, na même live, Amen. Amen. Le voleur, l'ennemi, le diable. Assis à mon bénédiction, mes bien-aimés. Il vient maintenant pour dérober, détruire. Maman est côté na live, basika ba finga. Hein? Mais oui, comment vous côté que la satanazo ya kokota boza komona? Satan on a ni magali. Moi, je ne peux pas accepter ça. Tozonga na sima. Abi, moi, je ne peux pas accepter ça. Hein? Mais oui, comment vous côté que la satanazo ya kokota boza komona? Moi, je ne peux pas accepter ça. Charlotte, bembe Charlotte. Hein? Ma Charlotte. Tale longe lemba nyama. Mama ya ndoki oyo. Mama oya ndumba oyo mama longola 17 zemi. Yo mama oyo kasoni te yo. Ozo akote ya mwana na ote ndoki ya mama oto mwana no donc mama oyo kumata na leva GG. Oyo kopesa batu conseil. Oyo mama opena lukaka ba finge. Na ndenga mabete. Mama oyo alukaka ba finga epenja. Mwana na ayutu ko finga eviki kuli education zo kwa kote ya mwana na kati ndako te so zo koma pasteur. Mwana na ozo kwa kote ya ete. Strong merci. Ozo kwa kote ya mwana na ote edike na mwana na yo. Mwana za sans education Karine Mokonji andoki. Ana misala mabe. Yo soi disant yo ote ya ka mama. Changer no Karine ti. Muko Karine ko changer. Biso nyos to en tout cas nza mama Charlotte aza makasi. Mama, siko ndenge nini mwana na omoko kwa kwedikete. Ozawa na pembeni ya Karine Mokonji, soko machi eza pona Karine mutamachi so na leva GG. Sikoyo. Ozawa kono zo landa ba fingi evie finga mi ba fingi mama keni mpiana na meme live. Ozawa na aletango siso biba kanga ba porch. Diable azo bunisa Karine po Karine ana lipamboli bo fungola ba porte te. Nana zo fungola ba porte. Soke za yemo ko mwana oya ndoki to utoko zonanda kwa nganga. Bandeko. Ngai na okata live na ko lalisa bana na ozonga na ngali susu. Nazo zonga lisu bandeko to tika sijo boete. Mama oya za ndoki bandeko bana mama. Mama oya za na misala mabe. Merci TikTok. Mama o aza sorcière aza na kindoki ya makasi ma Charlotte. Nandimi ke makambu nyonso Karine asalaka mama o muta anvutaka ye. Parce que est-ce que si bo mona mama ya boy? Donc mama o makambu nyonso o Karine asalaka. Mama amona kaka biso bandoki. Mwana babundisaka kaka. Babundisaka Karine.
ma Charlotte andi maramabia Karine te Karine akoko finga bat na réseaux sociaux pona ma Charlotte bandoki mtu babundisa On ne peut Karine pas se laisser. tala Tokoki kondimate Satan détruire biso. Nous connaissons que période auto. tokoki kondimate Satana a détruit biso. Donc pona mama ya Karine batu nyonso na réseaux sociaux bayaka kaka kobundisa bango. Na biso nyonso tosa ba live na ba magali batu nyonso na réseaux sociaux baza bandoki via Karine. Donc pona mama oyo mwana na za sainte ye pa za sainte donc bango bayebi lisumu te. Tolanda na oka. On ne peut pas se laisser. Tokoki kondimate Satan détruire biso. Nous connaissons que période tozana ngo biso tozana kati na bénédiction. Toza ko kende na kati na gloire na Nzambe, oui ou non? Azwaka train na ye awa ya 5h20 po akoma na Bruxelles na 6h comme hôpital angoza pembe na gare de midi ya sala kawana kasi ngape ya maga era sala ba débat oyo ngape nazalaika na kacha baduti ngape nazalaika na kacha baduti mais jour moko anse ayebisanga yi déjà que makambo ebele to composa pona Karine eza baluvunu parce que liboso pe batu bayeba eke aza na mukanda mais anse ayebisanga baluvunu wana déjà depuis kala eyo ya magazo sala ngape nazala mona ndeko na biso ya mwasi na poussette na bébé batambolaka azala mso na Jimmy Bela ou baza na bébé na ye bakofanda na bébé na ye pendant une semaine Jimmy Bela wakomata na kati ya dra ye pe akoti na bébé na ye na kati ya dra na ndimaki teke ekozala msusu mama moko boye a permettre mutu moko boye afandaka na mwana na ye ti na kati ya bambetu place azofanda na bahotel na mibali balalaka soki Jimmy atikali ya msu mutakala mwana monaka mutakala msu ya Jimmy na ndima teke mama moko pa kondima otikela non toloba makambo eza vérité olana bango te loba na soki mama mona nzoto ya Jimmy seke mwana pe mona parce que bazalaki kolala place moko oyo bilamba ezozala te na nzoto donc naye kotuna sere na biso na mais nazomona Magali kuna azobeta sete makasi likambo ya sere na biso abota te mais biso toyebi ke sere na biso abota te mona gendenga tambolaka na bebe na ye boye na boye mais sere na biso pa azobeta sete abota na hôpital na bino alanda bakilo pe na hôpital na bino ti nde sere wana sikoyo ye oyebisanga alobi no nga na mona ye te nga asali 20 ans na kati ya hôpital wana nga azwaka tre ya 5h20 donc natikala komona elongi na ye te sikoyo nde place va débat na ngezali est-ce que ye moto alobi abota azo préciser na ba hôpital ango makambo nyonso siko nde nini bakongolais oyo baza kuna star ya monene ya réseaux sociaux aza star ya monene ya réseaux sociaux tokende tolongola pena bablague figure na ye parce que babiso oyo ezalaka moto amoni yo mbala moko abeli yo kenpiana alukakanga na kutukutu so figure ya monene ya réseaux sociaux ozalaki koya kilo kuna mutu oyo asalaka wana vraiment chaque jour azalaka wana ata une fois ya occasion amona yo te Kofi Kutaya kaka na urgence jour moko ya pamba babenga biso deja mutu na bino azawa ebongo ye mutu azalaki kilo chaque jour mama soki peut-être abotaka na hôpital mususu là ça va wana ngana na problème ngana alobela hôpital oyo moko azo expliquer biso oyo azobeta sete chaque jour nga beta masula lokuta te ansi nenga zana pe azolanda balaigo soki alingi amati batala soki asengi demande puisque lobi batoktan tokata live bademande ya mama wana nyonso eyaki après on est comme déjà arrêté à makasi presque 3h du matin soki deja na betaki na masolo mo ya mbutu nde na minute onga na waswana na ansi oui tosana eti tosola na ye pe na ba WhatsApp bolingi ka to bando bimisa nyonso tozosola na WhatsApp kan pe na ko bimisa tute mamuso ezali yango tolobi be kan pe na lobi bien même ngai ta on aloba ilobi ke kangina kimindanga lali na Bruxelles ata ya ba signalé vidéo e supprimer ba signaler na moni signalement ya ta porter on signalé vidéo
est-ce que ndeko nango so comprendre place nga naza? Oui. Dans la place naza ezakaka, nga pe nazalaki na doute ya Magali par rapport ya ndenge na monaki relation ya mama na mwana. Mais na ya pe kolandela par rapport ya hôpital wana. Pongai a na Belgique nga natangi musala o nga natangeli eza musala collecte. Biso tokendaka na ba hôpital, tokendaka na ba commune, tokendaka na ba asbel, tokendaka na ba école, tokendaka na ba université, biso nde tokendaka na ba matériel nyonso, tout ça ba ngi ba remplacer ba matériel, biso nde totangeli musala na biso nde tokendaka na ba matériel informatique partout. Oyebi poto etambolaka toujours na ba matériel informatique. Bon. Donc nakoyebisa yo Belgique oyo natambolaka ngo par jour emso natambolaka ba 4 mboka. Nazweli makambo nga natangeli nazweli yango 2 diplômes. Donc ndeko na biso mwasi wana peut-être bango neti makambo Magali ba émission Magali osala neti nga nayebi ke na bana nga boye makambo Magali osala meto okutana na imbala moko na justice même ngai keni piana na pesa témoignage mwana na ngai ya misato aza bébé te tozala na pesa témoignage na po bato bamona esika naza tozala na mama na biso mona Bruxelles oyo bandeki kosalela oyo bandosalela première demba vidéo dansi po alongwa akoma na États-Unis mokolo mo boye ntango biso toyoki toloba mambo première dame afinga mwana ngabi alobi elongo mabe tabika lakisa mwana batata ntango azoloba nga na oyoka numéro 3 yokanga Abi, demain, je pars pas à l'école. On va partir direct à la police. Magali. On va nous montrer notre papa, il est où. Le maman. Ok, là, Mbila benga na téléphone. Alobi, non. Talaka moi, na misat. Bakata ndekwana. Mambo mwana osalo eza grave. Et on s'en Zela, Magali. Ngai ansina Karine basala video moko boye ya koloba bana ken pia na bazuite papa na bango ko sala bango devate bolanda de biso anati oui oncle na biso atomboka o bana bazalaki ko fanda série wana pas oncle nga na walukanda oncle na biso atomboka alobi ken wana ba fingi ote bazofinga ndenga ponga nde na bana likambo yo nga nazo na funda école il fait pesa ba preuve o bano bazwa kité ozo comprendre na ebi science na bi ozwanga mabete likambo ezokende na mbila bino ifo bolakisa épreuve ya mutabenga bino na école et comment likambo ya ba pardon na video moko ya pamba video moko ka basalaki saka na mamba bana na poto so bama na komaki obligé na bondela oncle na biso ya kobondela ozo comprendre neti deko na biso azoloba Magali atie mwana na insécurité Magali atie mwana na insécurité te ngai école o bana nga bazala tanga ezaka école catholique wana na Bruxelles nga na saka na ranki na batu afere mais ngai na batu ya fere tokutanaka wana bagelo wangi o babetaka pe na batu pona fere tokutanaka na école mwana na nga na mwana gelo wangi batanga classe moko na école okosimba nga na ndeni te poza na mwana bakosimbo te eza lwa basimba yo te muto oza na mwana okendo bayo oza na mwana imwana na mwana eza te pona insécurité oza lokuta na école basimbaka keni piana tango asali video ya azokosa bacongolais ke ezalaki so bajeudi boye so bamekede alobi lendi akokende na école nzoka eloko oyo azobosana école kutu ya pamba mpe kobebisa vi ya motu po so bali bakotolo mwana kana école esika baosimba nalobi école wana bayebi te ke yokendaka na mwana bafeti ya babutu ya ba 22h 23h école ezopermettre biso te mwana azala na mwana ki après 21h mwana aza kolela ofinga bato na butu deja kolalisa mwana na 6h na ba 0h mama école ya Belgique ezopermettre biso mwana nyonso efalala avant 21h. Thank you. Déjà muto oza na ba vidéo ozalaka na mwana na ba fête ya ba 3h 4h yo oza na mwana même école ekokangisa yo na ba 6h ye wana okende kozwa héritier na mwana kati mwana pongi ye wana mwana ba video wana tukeni eza ozo comprendre mama nga nazoloba omoni neti nga nde na boye esalanga pasi mama na biso aza gravement malade ya gravement toyebi ke mama na biso akata motema kala mingi te na mwendere
mais mwana mwasi wana asala ba émission neti mutu mwa boye aza intoxiqué pena mama azo akufa aobenge mutu aliboma aosala pena ba émission mama na biso traumatisé na mbetu ya hôpital grave ke mwana oyo nasali ye nini mama na biso akomi kotuna na bandeko na biso ya poto soki nga mpe nafinga ya mama Karine bandeko na biso bayebise babi ke nasalaka ba émission kofinga mama ya bato te na tomona video moko teke ke nafinga ya mama ya bango epe bongo mwana azofinga nga makasi boye nga kasi peut-être keni mosusu afingaki mama ya bango yango azorépondre nayebisi yo mama na biso esala ye pasi mwana moko boye azofinga ye ki aza mutu ya libomi mama oyo aboti yo mama na biso oyo azalaki likonzi ya famille parce que nga nde na boye omoni biso tolinga koloba te nga famille ya papa ya biso ezali famille pauvre mais famille ya mama na biso moto ayebi famille ya mama na biso eza famille oyo na koloba na réseaux sociaux te mati wana bokitia s'il vous plaît eza famille ya bagénéral eza famille ya baministre ya batupena ya na valeur oyo famille epesaka mama na biso mwana wana mwasi azokende kofinga mama na biso na baniveau wana mama na biso traumatisation lelo mama na biso akenda na se ya mabele yokansinga nde na boye vraiment makambo oyo asala mama na biso c'est grave Magali oyebi koza zoba mama wa mayele te ozaki zengi mpenza imbécile arselaka mwana wana bakonte mpe aza na mwana zela ansi mutu s'il te plaît nakati maloba te yo bandike oyebike nga na ansi tosambela eglize moko tosambela nayebi aza franchi donc biloko oyo baverité ekobima kaka malembe ekobima donc ndenge aza wana hôpital oyo azwaki olobo kuna nde azalaki kilo na ye azala olandela kuna ayeba yango grande sœur ya artiste musicien moko ya monene asali kuna 20 ans abandaka mosala na ye 6 heures asilisaka 23 heures grande sœur ya artiste wana tozalaka na ye ville moko tofandaka na ye ville moko na otanga kombo ya artiste wana te atikala komona ye kuna te na bakilo wana azoloba mama zo comprendre na makambo ya Magali oyo nakomona yango ansiluzola ayebisa vraiment bongo ke mwana aloba quelque chose Zela, pardon, on peut son maloba. Zela, il y a des choses très importantes. Vous comprenez? Oui, quelqu'un. Ansaza mutunanga. Ça profite Valéria, ansaza envie. Est-ce que quelqu'un en compte la mouton a envie? Alors, comment mal. Tokea Luvunu. Vous comprenez? Hôpital nde oya zoloba wana yango nga na okange singa na kingo po grande sœur ya artiste moko tozana ye ville moko. Donc alobi atikala komona ete grande sœur na banda musala 6 heures asilisaka musala 18 heures. So yo mutu hôpital wana nde eza grande sœur basenga na publia na bi Kofi azana hôpital boye même hôpital oyo azoloba abota akuna Kofi azana hôpital na eba ngondele batu ba okamwa Kofi akoti na salle d'urgence keno batu ba benganga mutalokuta keni boye Kofi azana na salle d'urgence akenda na sindi nga na eba information na ndele so comment même hôpital même oyebi eloko ezosekisanga na Belgique bato ebele baya na Belgique basala ta formation te basala pe te nga natangi nde na mboko natangi pena ya kotanga natangi baformation nga asalaka Colette nga nasalaka nga atambolaka Belgique momimba nakotaka babiro d'administration nyonso natambolaka na bauniversité natambolaka na baSBL natambolaka na baécole natambolaka na bauniversité ya partout na Belgique na baambassade nakutana na bacongolais ya par-ci par-là siko yo si omona pena mwana na yo ozala
na Belgique ba permettre te que oh za na mukanda te mutu moko azo traumatiser yo be azo traumatiser bana yo ko funda te non okoya funda pe na compte ya mwana okozwa pe avocat moko pe atsali dossier na compte ya mwana koma dossier oyo bozolingo memango na tribunal te koma bolinga ezalaka dossier ya réseaux sociaux Polo dossier wa yebi pourquoi zoluka ekoma kuna te. Evi foya. Evi akawa. Evi kikuli yomde mbalonde foya. Comment yo soki ba fingi yo kuna babi lakisa ba preuve mama. On a coopération on a payé. Ba de watangi komba ans. Babi ans a evi kop. Mama. Yana esu gotanga kombo na. Alobi makambo solola na ans luzola yebisa ye. Mama dali pa matsa lobi si paza na kata kopi to kaite mama na mboko yo eloko aliboso mutabanga rezana la police so moni mutuka apeta seta so banga la police te bozango sérieux mboko ba luka la mbila ka luka mais mannequin pe amagali yango pa funda bango kaka ta funda likopa ngo pe panzana magali bino kuna bona ne babi joye na we équipe pe moite na nenga loi magali ko funda bongo te ezaneti bango ti batusha bana ngati ngana kenda kasi ko na funda bango po bango batushe mwana ngati bango basenganga pardon mon colonel bade zo kipe moite bonne année joye na we bango basenganga pardon yango na chaka na se siko oyo siko magali osala basa na plein droit soki magali akosa bokie na bino kana mbila c'est tout mbila kata makambo. Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.